L'histoire du jour de Kina TV, kindoki ya mama na ngai e kaboli nga na mwasi na ngai. Kindoki ya mama e bomela ndeko mobali libala. Ndeko mbala lobi la championna. Tozala kinga na mwasi to boti bana mibale, mwasi na nga courageuse. Mbongo na epe sunga na koma na mboka we ya Suède. Na komi ngambo na memaki po na lingaki na bengisa mwasi na ngai. Tant moke tant na komi na mboka o ya Suède, mama na nga sepela te esika kindoki kota. Lokwa na deklaraka bana te, tant na komaki pona kubanga, tant na koza mukanda na ko déclarer bana, gouvernement c'est le singa ki basala ADN. Na kiti Kinshasa na ko sala ADN, bandoki ba jongle, basala ni ba trika ADN la kisa ki bana na bazaya ngate. Vraiment na esibino lisolo yo. Landa li solo yo ka ndenge nini ba famille na biso ba ko sala mabe pona bolamu na bango semba li boso mo nanga aimer partager ko za ko s'abonner. Suivez l'histoire du jour. Bonjour, 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 bonsoir. Ça dépend l'heure à laquelle vous allez suivre la vôtre, la championne, autrement dit. Diki n'a donné quand on était là. Kema Fumbe en direct de la Suède. De quoi comment qui a levé la championne on était là. Kema Fumbe la kisi nini. Donc je peux dire que il a kisi moi na mutete la zambo mute. Et ça dajo ba papa na mso ba koko na biso pardon bande koloba na temps ya colonial, na temps ya Congo belge. Nde batete la babudara menele pona royebisa bonke biso penza bana batete la tozalaka bobumbote mbote mingi na bino ba obozolanda ngai mbote mingi. Bienvenue na ba nouveau abonné, sentez-vous à l'aise. Ici c'est la famille, on parle de tout et de rien. Mon vieux Benzola Moutouka, le sponsor officiel de Kina TV, yaya na mona qui est pas pour l'ami. Donc jusque là ba vertige car donc non les CDT vous comptez vu mbaki que mon Dieu vous parole que mon Dieu vous bénisse. Bana ya Congo, bana ya Afrique, bana monde entier, bana mokili mobimba. Ba championne bo yoka lisolo. Tambwana mokilo kota mayandi. Ndeke mobali na mboka Suède alobi yaya na landi na pesa pe témoignage ya vie na ngai. To pesa témoignage ya vie na biso parce que des fois pe to koma ko banga ta ko beta masolo ngo ba témoignage na l'église po mokili ko loba. Yo zwa o partager po mokili comprendre ndenge ni kindoki koma na haute dimension, kindoki koma na haute niveau. Ngai na mwasi na nga na kutana kana mwasi ya Mswahili. Nga nazalaka na 36 ans, moi si nanga l'époque elle avait 20 ans, 24 ans. Nande ko bunda bunda na vie. Pardon, moi ça zalaki musakata, bolimbisa. Moi ça zalaki musakata, ande ko bunda bunda na vie. Famille à moi si bande ko na yeba ya na ye bande ko kendenzela mai. Aesi mobali kete, yozo bunda bunda na vie makambo zo sala bénéfice à malonga te ndozo kenda kote kana ba biche et tout bénéfice à malonga te nga ba ya ba kendaka na nzela mai ba se retrouva ka penza donc na fond yo zanango kende nzela mai ko sala nini e ko sala yo bien. Moi si pa ndako bunda bunda ko tinda ba biloko ba panyambisi ndenge zala kaka habite nga moko na kobanga yo sala nini o accompagner nga tango na bazalaka copain copine bande ko bimaka ba simanzela ba kei ba kenda ki nzela ya mai donc ba koma kiti na ba benga baleki mbandaka ba kenda osalisa mbisi na ba mboko ya miki wana donc ba fanda ki penza tant abila champion na nzela to kangama to sala presque 3 mois na nzela ko banda nini oyo Kinshasa ti esika to ndako kende presque kaka pemele kisangani pona wakendo na banganda na esika basala makayabu na bambisi ya kokauka. Moi sina ngai azali na zemite mais tango to koma ki na nganda wana moi sabelaki déjà na nzela mobimba masu ekangamaki le temps o ebande ko buta boye kisangani kite koma Kinshasa tie mataya ko zabiso ezaki vraiment temps. Moi sabela ki ningana ki nzote ningana ki tango to komi na nganda moi sazaki na baseke ya zemi tango ba ye ko yeba ba meka ko traiter batala nini ba ye ko mona ki azaki na retard il y a presque 3 semaines to kamba ki na nzela presque 3 mois nde ba fandi
basali ba commande ya bambisi ya makayabu mbisa okakana makayabu basomba biloko bakokaya kosomba vraiment esalaki bango malamu mingi. Mwasi akendaki ayesu kozonga tanga akendaki ndakenda kobota mobala komi kosala bava et vient bazu pe ndako na bango ndeko apesi lisolo vraiment akendaki pe kopesa moi quelque chose mwana ya bato fandi na ye fo kosala moi symbole akendaki kopesa o basengaki baparents bazalaki pe vraiment compréhensive na ndenge kete bana bazalo ba jeune bazo bunda bunda donc to sala nini boza na bénédiction na biso wana babotaki nano mwana liboso baeko bakisa mwana ya mibale vraiment nzamba songaki bango ndeko azobeta seta lobike mwana mwaso ya musakata azalaki bénédiction pour nanga la championne. C'était une femme, c'était comme azalaki lokola sanza likola bomo inangai. Donc vraiment ayeba ekoluka mbongo epa azalaki sage kop nyo sa kwento kete papa poni to sombi ote na monde soki osali yango yeba ke vraiment oza béni. So abeka kete papa na monito somba boy boko sala yango tambo ya koteka bo se retrouver vraiment na ebiso ndenge zalaki souci pe a jeune union surtout vraiment makoki ekoma ki malamu la championne kope kendaki kope tambola ki tokoma ki na fond na bikete mama ngai na sala nini na lukanzela ya poto comme toute jeune qui se respecte au Congo il faut ça la nini à voyager aya mikili ndenge zalaka tango nesi baboti bana oyo mibale ndeko mobali abundi akei poto. Tanga kei poto mboko zokendo yebite mwasi nange fala yana mpangu na biso esika mama na bandeko bafandaka. Mama na bandeko bafandaka baboti nanga mama nanga na bandeko nanga basi badependa kosepela na mwasi nanga tekete aza ndumba famille bandumba bla 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 makambo ebele mais ngai na ndeko mona makambo mususu c'était une fille bien donc azalaki nyoso pona ngai na ndeka koyoka et pas avec ba conseil mikolo kete kolandaka baboti te bandeko basi bazalaka ndengwa na vers bandeko basi bandeko na bango na komi poto vraiment na loba la championne nzamba songaki ngai nzamba songaki ngai na moins de 3 ans na zimukanda. Tango nazi mukanda lokola mwasi nanga ndeko bunda bunda ya nyoso tuka koyoka pe mwasi na lekaki mwasi na zongaki mwasi nanga c'est une femme courageuse donc afanda kata yebi ko milukela yebi ko teka mataka kitaka donc ngata na ozwa mbongo ya mike bapesa ka batwawa donc na yebi ki na tiki famille nanga kuna donc to sangisa penda na mwasi nanga et ça là vraiment malamu mais popé la surveillance à mwasi na ndeko permettre ta ke ne ko fanda esika mususu bandiko jalousie bandiko kota na famille. Nde mobali sikotanga zimukanda alobi nini ameka kobengisa mwasi abila champion na kobanga wana omoni mboko yo yesika bato bayambio fonde bayebiso kete bwaka toza na bana loba boizongisa bo na bwaka ke naza na bana te eloko moko nini te mais tango na zimukanda na bikete ngai naza na bana naza pe na mwasi na kotisi makambo. Sko pona ko bengisa bana na mboka oyo nini sale nini esuki ifali na sala nini na sala ADN lokwa na déclarer bango te donc peut ça ka mo ba complication il faut ko sala ADN po bango ba sala ni bayeba ke bana na baza réellement yangai la championne na ofongo la parenthèse moko na vie photo meka kozala nini distrait kozala pardon kozala discret na vie ce n'est pas bien de rencontrer tous tes projets, même na propre famille, il faut éviter. La championne attend que qui t'a ça pour que le sala ale na bana, pour bana ba matapoto, na yebisa déjà maman na ngai bandikona ke ngai na zako ya, pour na komema na komema mami na bana. Mais awa le kwa na boka kina na bana te fona salisa. Texte eza ko la teste o ezola kisake bana wana baza bana na ngai la championne na bonga mi pe na kei to sala ki mwa mikolo normal na moni mwa sana na moni bana na sepela ki vraiment makasi na sepela ki vraiment makasi o ya makasi tango pe na komi na relater bango nyoso ke ndenge za boy na ko salisa ADN pona za bana na kene na bango po na la sapela ke bana eza ya ngai la championne na sala ki penda pe tellement mulai fali na sala dans au total na sala ki 2 mois et demi na ba test na makambo nyoso ndenge za na komi na nini oyo na ambassade fallait ba mba recommander nga esika fallait na kendo sala ni na kendo sala test ya ADN la championne na komi kuna ba recommander ba pesa adresse donc nga na kera osala ba nde ba ko pesa ambassade résultat na komi kuna na bana to sali teste makambo nyonso esili tango na koma ki mama na nga lobaka ko kai ko loba mwasi oyo te soki ngande na bota yo mwasi oyo te asali na za mwasi mabe akobomisa yo asala ka kindumba
Donc afunda moi c'est moi na afunda mais ye mo na yebi moi si na ngai quand même to fanda ki na quand même moi tant c'est une femme qui se respecte et tout mais na yeba ki na nga pe déjà que ba maman na ngai na bande ko na nga balinga moi si na ngai te abila champion to ko sala ADN na bana ba on fallait batinda résultat so ki ndenge na yebi te mais ba recommanda ki biso batinda ki biso isika fallait to kende ko sala na docteur fallait to monde la championne ngai na zo téléphone naza coup de fil na téléphone nanga kete eza ambassade nde bengi pona koloba kete bazali désolé pourquoi parce que moi ba délivrer visa ya bana ezate pona ba testo basali bana wana balakisi ke eza bana nanga ite la championne maman nanga a eu raison nga moko pe nazalaki vraiment perdu tango ba bengi bongo donc italaka ko ye okotsa makambo zongisa ozwa bana na yo na mwasi donc okotsa makambo ezala na nzela po ya ko mema famille na yo esika yo kei bo fanda ensemble mais makambo ko mindenge mususu vraiment nazaki muto na nde ko mela pas vraiment mais avant na matana zonga poto vraiment na koma ki solar et travailla kingai tango na komi nazalaki bisa agité na yebisa ki baboti na ngai vraiment mama na ngai nde abenga na mwasi na ngai na bana bokende ah lisusu te bano yo bomeli nzoto bano yo tangisi bano lesi nzoka basa bana na yo te mwasi alobi kete nga na yebi mobali mususu te yo ndoza papa ya bana na kende ndumba nga na bande kwa basi ebele mama na nga pazalaki mwasi matata mama nazalaki lokola paralysé na kanda na mawana pasi na ndenge kete bano yo basa bana ya ngai te la championne na fanda ki mwa tempo il fallait kotifanda mbongo yo yaki falolia na mwasi na bana vraiment kutu famille nde sepela ki po ekoma kinde ya bango vraiment na sali nini na siminzela na zonga na ngai na zonga poto vi na nge chanja na koma mutu ya kwiti nde konanga mwasi ko limbisa ngai mais eza témoignage il faut na pesa yo pour mutu aza quelque part yeba ko se retrouver na koma mutu kwiti na masturbation na zonga na mboka o na koma na ngande mibala ba mindeli ozana mwasi ya mundele oyebi ke mwasi na pas la kanela ba makango kili donc vin nange komaki kaka ndenge wana la championne donc eza lokola sanza likola mutu nange longwa ki vie komaki vraiment muleli na yeba ka so esika mwasi kenda te esika mwasi azali te soki mwasi bengi na okaka le phone akatela ye téléphone na yo kaka le phone akatela téléphone mwasi nanga zoloba ah ya solo wana penza kanisa malamu ke soko atayo koboya mwana ya liboso ya mibale mais mono ya liboso to bande ko kende ko salisa mbisa ukakwa na ba makayabu na zwaze mona nzela na koma na nzela na bimana zemite pa na biso na koma na nzela sika to koma zeme koma presque ya 3 semaines to sala presque 3 mois na nzela bongo ndenge nini bano bazala yote zongisa mutema sima na linga ta koyoka te puna kati téléphone ndenge wana mikoleleka kala championne mikoleleka mikoleleka 7 ans mobimba 7 ans maman nange sakolaki pe maman na bisi sakolaki maman komikaka maladie maladie lelo maladie lobi yaya il faut ya soki yo yete maman ko sala nini akokufa il faut vraiment oya po maman za na posa na yo maman na bango alobi ke il faut aya yenda fa nina ya kokunda ye mwana na ya mobala zalaka na Suède maman na yebisa lobi il faut oya na mona na miso pona nazana makambo belé ya koyebisa yo nazana makambo belé ya koyebisa yo la championne 7 ans depuis nazonga Kinshasa oyo ADN ke wala tsaki baneza yanga te nazonga lisute na yeko kende tango maman na nga komi gravement malade ezo yebana te soki lelo makono lobi motema lobi mutu lobi donc a sali 2 jours 3 jours azo subate batio donc mutu pasi lelo malade ezo yebana te lelo boy semeno lobi kuna boy tu tango na komi kuna mama lobi kete funa yebiso il faut na yebisa yo il faut na yebisa yo po mama bande ko landele pe pa banani et pa ba pasteur mama na komé ko lelaka nakufie okuf nini mama il faut na solo na ya na bino il faut ya ngava na kufa boy tu ne ba ya ko benga yaya na ba pasteur pe bande ko sunga mama aboti ndeko na bisa mobala zalaka na Suède kindoke komi na yebite soki deni nde mama o ya boti tonton na biso mobali ya mami azo yebisa kete mwana na nga limbisa ngai
bana wana baza bana na yo ngai nde na mutema mabe na nga na sala yeke na trikaki examen wana ekoma ndenge wana potango oyo yebisi ngaki oyo kozwa bana na mwasi no bakende na okaki mutema pasi ke ngai mama nde falo sunga nga mutalibuso yango to sala nini to trikaki me bana na baza ya yo limbisa ngai donc mama avoué que azalaka na misala ya mabe azalaka na nini na misala ya mabe bandeko ndeko alobi la championne obi ofandi abita mama avoué nde kitambala kitendi ya mwinde kwei ngai na yoki posa ya bana na ngai na yoki posa na luka mwasi me tuni me mama na kipaka bino na sala makambo nyonso yo na bandeko mususu baboti boti na bandako donc même ata bandeko na ngai nde babundisa mwasi na ngai na tongo babundisa mwasi na poko envoûtement ya mama na biso soka fuli mupepe na lopango bandeko na ngai misato basi bakotelemela mwasi na ngai basimba na nzoto mbala na mbala me atikala ta kokende koyebisa ta libota na ete ke nga kuna boye bazobeta ngo bazo eloko te batuka ya maosi bayeba kaboli bacheki me nzoka nyonso to na mama na ndako cha mupepe azofula mupepe bana na ya basi baza mvute mwa likambo ka muki atali papa lipapa na kisisa kinani nazwi o mami nani mwasi na nga ale koswana ti ekosuka na bitumba nyonso to na kaka mama sala de sorte que mwasi na nga gafe po abebisa libala ne mais ma femme elle était tellement sage abundi na ba comportement na makambo nyonso to wana makambo suna yo ko onde pa mama ke bandeko na nga basi basala nini babundisa mwasi na ngai mbala na mbala mwasi na nga tikala ta koyebisa nga te ezaleka mikomso wiyo ko benga lemso na mngo moka mke tika nga na kende kofutela te sika mususu ko makambo zo sala na ko za na nga na studio na bana na kende nga kaka kuzuwa ka ya mobali te zalaka wana po tellement ko yoka mingo yoka zakia soka kei akende ko sala kindumba mama lobia ko kai ko luba alobia kukai konoba ta bande kwa basi nde bazaka wana babalaka te ka kobota wana lopango ekoma lokola kanchati eza ye na yoka mawa pasi na motema la championne vi na nga na pote koma masanga masturbation mwasi oyo stabilité zate et pourtant na mona ki quand même avenir na nga yango bona bikete na komi nzamba pamboli ngai na zwi mukanda na zana mwasi na bana na ngai baya ko rejoindre ngai pour joindre sila na mai projet salinini ici la mai maman ya kokufa 2 jours après nazala ki tellement abattu na oye baté na lela mwasi na ngai na lela bana na lela maman benteni na oye baté la championne sangoka nde tambolaka mama bana na ngai ayoka ke mama koko ya bana ne quand même akufaki asalini ayaki na matanga ayebaki te ke nga nazalaki wana na Kinshasa la championne tango na moniye na moni mwasi na ngai mama bana na ngai na matanga vraiment ya kanisa ka leso na olela mama na moni na bandi kolela parce que na moni vie lolenge na vivre sans ye na moni lolenge mama na nga baby selinga vie na zaki ata mutu akoka kokufa masanga ya makasi vie koma ki sans sens vie zanga ki sens ayambi ngai na tanisima ya misa bete kolela te esa makambo yaka tomeki ko changer de parents na bien est-ce que tokoki ko solola vraiment la championne na zwaki ye to kenda ki esika ya kimia na meki ko talisa ye moi ça tika lika munoko pole lo bitiko loba be tika ko loba mais oui mama lobi ale ba passer ba bondeli pona ye ya ngomoni kimia wana zanga ki kimia masube ko sala 3-4 jours e boko bima ndenge wana libumezo vimba kuna sela azo sala sel te bo simba koto bo bima koto soka sindi ko ganga mpo moyeza te nzoka nde mabeo ya salaki nzamba lubike te otika mokilio ta vosala nini otatola na solula na mwasi na sola mama bana o tenga ndo tikaki ngai vraiment passer le kaki na kende na kotana kina mobali na bota kisuba na mibale donc na bana mibalo ya yo na mibale na bakisi na koma na bana 4 mobala bi pas de problème mobala bi pas de problème yonde mwasi ya vina ngai lokola ina mbali ane simba kite ozonge pa na bino na bana 4 eza problème te ngai naza ko entame makambo ndenge sukaki eza makambo kindoki eza ambassade te nde benga
monde à ténèbres, monde à sorcellerie, ba benganga na téléphone, téléphone sonna allô. Mais si un tel oui, tozolo ba ke toza désolé, to cancela nini ya ba visa, moi to pesa visa ezate po bana wana basala regroupement na bana non ezate po bana na baza ya yote. Nzoka ezalaki monde à sorcellerie, soki to kundi mama na ko entamer nini na ngai esike sukaki. Matanga pe leki bien bandeko ba kundi mama ndeko ake na ambassade. Numéro ya pesa ki ya Kishasa. On ne peut pas contacter ceux qui ndenge nini na yebi pete makamboka ya molili. Tango teste e yaki waneza teste ya sorcellerie te me teste o bakende ko sala ya ADN na bana. E koma ki na ambassade e la kisaki ke bana na mibali baza bana ya tonton na biso. Ba lukaye amona na te. Pourquoi? Parce que ko kima téléphone ya mwasi akanga téléphone a changer numéro. Moi ba joindre ye ezate. Dossier etikala bana bapesaka bango déjà visa mais visa salaki nini expiraki. Nde a relança dossier. Na bana o mibale mwasi na ya botaki na sima. Na bana na ya mibale bango nyonso 4 na mwasi baza awa. Na sima bana o mwasi abotaki babakisi mwana moko donc bakoma na bana 5. Ba se retrouva na poto. Ndeko mobala pesi témoignage alobi la championne na vie ya mongo soko bali mwasi libota na yo ezotemela mwasi wana sans problème ezake bayebi ke mwana mwasi akozala étoile mpona ndeko na biso mwana mwasi wako ya kolongola ndeko na biso esika balongolaka esika bazali la championne voyage à mai nde sala ngai na bundaka na vie na koteka teka biloko mpo emataka te mais tant que tu as na mwasi na ngai musakata to fandika atamu ki abisenga ke teba ya na nga bakendaka na komi komona na mbongo donc na bali mwasi esika ki motema mabe ya mama na nge banda ya ngwane banda ko mila kisama na viva na mwasi na ngai comme si rien n'était. Moi ça kende ko bota déjà na bana mibale na mobali mususu na zwa parce que zaki faute na ngai erreur na ngai ndakendaki na zwa to sangisa bana to fandi. Et je te dis que c'était une femme de bénédiction pour moi. Ma vie est changée comme lokola ndengi mususu. Yango na yeko pesa témoignage ki ndoki ya maman na ngai. Attention, il y a la sorcellerie. Et si kozo kanisa te bako frapper. Tu peux t'imaginer ADN yozo kanisa ambassade de bengo mais trick ya bandoki nde ba bengo pona wiso kete testo basali bana na baza bana na yote. Menzoka bana Minywana elakisaki ke bana baza bana na ngai. Lokola esina kotisaki makambo, ba pesaki ba accordaki nga visa. Mais tant bazo benga ngai pona koyebisa ngai, ole ba tindela ngata na mail, ba contacter ngata na nini awa na souhaite, mais lokola na kotisaki onde na kini kuna, moi peut-être ba contacter nga awa ezate na yebite. Tant na ye ko relancer dossier ma bi me messieurs, dossier zalaki déjà na ambassade. Nzamba za malamu. Yango tozala tokeba muto ko beta di solo ketende na za wana zo ya Kishasa nazo kendo salisa ADN na bana po bana bazwa visa to ya kofanda awa patati patata ngai moko na pesa itinéraire ya vie na nga de A à Z na vie de fois il faut koyeko la kokanga mnoko soki mama na nga kende ko sala nini ko kende ko toucher ADN pourquoi parce que ngande na yebisa ki bango kete na ye tozo kende ko sala ADN. Ndokazana est oui, mais Nzamba za puissant. Ndokaza omniprésent. C'est notre Dieu qui est omniprésent. Avant yeba makambo ezo salema na vie na yo, yo moko so eboka ngomloko te kozala mawa pe pasi. Ndeka mobala lobi la champion. Yango il faut kokeba. Yo bali mwasi ba telemeli sans problème. O bali mobala bazo telemela ye wana te likambo nini. Singa ya libota. Mwasi wana linga kendo koti so esika boko okota te. Mwasi wana matio na niveau boko okoma te. ADN ya kindoki. Ba bengi ndeko mobala bia yamba ye moko na téléphone. Ta mama na ngazo yebisa nga nazo ndima te parce que ngai moko alobi tala la championne. Kindoki ezali. Ezali vraiment. Na ndenge boko yiko kanisa te mais ezali. Bako trike yo. Na ndenge moko bozana les canicité vraiment na oyebisa bino ki masolo nga na zui bozana les canicité
Lobby, ndeko moka, nazata na moins de plus de 20 masolo. Ya bata misala mabe ya bakisi et tout. Nazo kata nini oyo, nazo kata nini salade kuna na cuisine. Nini calendrier kwe, bino mo ebita moyo ki masolo, oza tandi muki et tout. Ton calendrier kwe, na ese no walai makaka diaka na banga ki. Donc sans effet. Bien, Chicago Joaz a la raison. Je vous dis, ma solo mususu va bete li au fan d'otalobe. Zambi nangai. Obimi na ondumba. Mokile wololio. Abota na mobali, bana mobali te. Nzoka, aden les a triqué na mama bokilo na ndenga kindoki. Bandoki nde appel mystique. Et benga mobali pona olobakete, nous sommes désolés. Moi là ko pesa viser zate parce que testo bo sali la tsike bano baza yoto moi to pesa bango viser zate. Ale tango bala yoki wo mafute matina mutu. Nda banda komela masaka makasi na masturbation. Heureusement nzamba sali alokotiye ndeko. Ndelo lenge nzamba zali, lo lenge batami sala mabe bazali. Des fois on dit souvent que nous les Africains on aime bien voir la sorcellerie partout. Papa a pesi de cela bila champion. C'est un vie nangeza ki calvaire. Nana sa yango maman aboti ngai na mona kindoki na kimona meso boy na je appelle au kanse wuti na ambassade me bando kinde ba bengi po ba sokete tesa adewana mais la kiki bana basa bana na yote bien travaillé bien envoûté obi kete pour moi sanga benga ngate longola 6 mois yotika ki na ambassade ba ko contacter yo nde to remplissaka na ba dossier o sali nini o bwaki. Pour moi, ça benga ta contacté te otie nzoka nini plan ya diable tango ba ko bengo ba sokete yakae nini sali sava awa bana bazaya yo moye ba benga yo bazwa yo izati yango nzambe kaka si l'Éternel ne garde pas tout ce qu'ils en feront en vain. C'est pour cela c'est très important tout ça ni to pesa vie na biso pa ya nzambe. Parce que Bible lobby, okozana be ennemi à propre famille, okozana be ennemi kaka bato ya propre famille na yo. Je suis pas là pour na otiale msusu division na ba famille mais c'est juste qu'il faut que vous allez sage, vous allez discret na vie. Maman, papa. Olingo sala maman faye, olingo sala be papa faye ba. Bango si basali vie na bango. Ezana likambo msusu, maman na yoko yoka passe problème msusu moi nunda so sala ngo. Essayons quand même kokanga ba porte na biso pona ko éviter ba combat au na vie. Imaginez-vous ceux qui ne ko mobile na ndela masanga lem ceux qui liwe nge ekotai. Il y a aux andeni. Nzambe na maone à permettre qu'il liwe sala nini ekotate. Vraiment na lingi bino ya trop, c'était la vôtre, la championne, la femme à plusieurs casquettes depuis la Suède. Aimez partager kozanga surtout ko s'abonner te. Ce que moninga pona mbala liboso, o moni bangonga wane ya notification, il faut za première ngonga. Ou ils ont ba signe ya vibration à côté pour au mona ka la championne à chaque fois la championne ko tia histoire na nini na chaîne. Bolimbi sanga pona j'ai presque 27 minutes mais c'était important na meka ko expliquer bino malembe pour sala nini. Bon comprendre pe na boya ko sala mona des parties. Na lingi bino à trop rester branché, cimenté. Awa buzo bezate. Awa chaîne na ba champion na ba championne. Donc utali mbala sima. Bye bye.